Coucou, coucou, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Ceux qui besoin de pourquoi, bandekolanga ba bonsoir, na tongo ba morning, ba bonjour. Bissoir toza déjà tongo. Na pesi mbote na ba abonné nanga toujours nde to pesaka ba bisous bisous na bino. So bo moi to telema ataka na lisolo, moi moke toza ka nkamwa lo poso. Masola sika to koti biso pe ba congolaise. Tout ka te ba tumusu ba sale la kango. Biso to tika la sima. Non 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 non. To koti na solo lo poso. Lelo na zwa kolakisa ndenge ya kosala soko za na ba bouton penze tungi sur makasi ya mwasi. Ebi makotala ya minene ata bana tango bazakala ba ata tango tango ba période na bango ata yo moko mama au moins bouton musu ko bimo penze vimba soko finika bo vimbi sio. Donc na ina solution mukio na o ngana mika POP ezasi okomeka ngo ekosimba. Toza tongo bon avant que déjeuner na ngana brosaki minu na yesikoyo na sokola ki mai nanga me na lati tenio pona la kisaponga moko fona sale lango bomona nde batu musu bazotuna te il faut ko sala ka to mona yango nde na sale bomona na changer moi teni toza tongo to sali makambo nyonso to mediti to brosser munoko to sokola ki mai bon ngai avant na tongo so na la moko eza na télé réalité na tongo so na la moki na sale la kamingi nini ya maki avant mi la tina ngai pour la saki mbala mususu émission ya maki nini mtema ki sungaka tension estomac air moko makila soko ekangami mwasi mwa makila ekangami ezobima te soko ozomelaka blanc des fois na ekosunga yo air moko ozotiango osalango suppositoire nango na sala émission tiango na congélateur ekangami ozotiaka na se ya basi na biso ezolongolaka basalite so tant contre la période ezolongola basalite ezosalisa bakiste. Donc ils ont un témoignage mingi donc na yelango de l'autre na ça to ba rosala ngo étape l'étape épisode da makeza épisode moko mulai na tongo na ngana sela ka maki organique yangoyo na banzi bomoni zana de la kisa organique vraiment na onde nini na ta côté ba ko bino so bobi ko bobi ko tanga yo na tongo na beba ya moi si excusez-moi yeza maki organique. Non, c'est la pendant le poste, tu as mis ba tâche, tu as mis ba bouton, ou a minene ka o kakate, yo depuis aussi ba ilo ko nyoso bouton esi la kate. Na tongo oyo nga selon nga na sela kamaki, pour ma que c'est ça makamboele ba estomac, ba tension, peso pour ça teinture na kate, na sela kamaki na citron. Soko kamaki na citron te o kono ba ke o ko sela tana miel na sukali, ozo betango na tongo o ko saka ngota 3 fois. Ba définition nango ezali okomela na tongo omeli na après-midi omeli pe na pokwa soko lingi kirwana donc ezo que le découvrir maladie musu ezana sena biso na kati na biso na mabumu na biso ata mibala ata bana ce sera petanga kosu ozo mela kango omone ezo sunga makambo mususu. OK na sala na ndoza na télé réalité avant na sala makambo na ngai na sala namba ya mwasi o maki yango yo na fongo na zo bisa plan def pona melango. Mon blanc d'œuf ngwana eza télé réalité nena bandaka tongo na ngai ndi na zola kisa émission ya blanc d'œuf ya maki kaka concernant kaka maki ezo sunga na kosala kango pe na sala jaune d'œuf to kosala la té jaune d'œuf ezaka pe na musala ngo na sala émission na tie ya ngwana bozomona maki na ngai ngwana ko na mela ekokuta na maladi musu pe kosunga basio ba makile kangama e bebilo ba vibrone vimba la kati ya libungu esala combien de kilos ba kiste wende nazo finangia citron ba kiste règle nazo saka doulere ba règle na swaka ozana bana ata yo moko estomac tension beta 3 kiri ya maki every day mikolo nyonso tongo poko a midi et qu'on découvre la maladie mususu kosunga si na pota kango boy bon na sansa on a citron o eza pona ndela banaka na tongo ngai ya moi si sale la kango so ko monyo ko kanga na citron te cha miel cha sukali mela esa bana tena kosu ozana ba migraine nyonso mutu pasi bloc nos zole kangaka respiration zoko ko pakola te so maki samsango na vix oyo
e bosunga o bomoni ana poti maki na ngai ndenga ba na tongo na ngai afana li eloko nyoso nazwi yango na meli na silisi ya tele ya lipa saka oh ba na tongo après na bandeko botai na meli maki na ngala citon yango ndezaki émission te ndenge na bandaka de l'autre toza likambo ya ndenge ya kobongisa loposo mutu abimaka ba bouton abimi ba bouton ezosila te bana bakomi na age mo ba bouton ezosila te za mibale ezala basi solution yango maki kaka blanc d'œuf na sukali omoni sukali na tiaka ngo déjà na kopo awa toleka baya mwasi na kozwa blanc d'œuf ya maki lisusu jaune d'œuf ekota te yango wana nazwi blanc d'œuf yango wana soko lingo osango na tongo kaka yo menga na préféré la sango na butu pona na ngo suku bato bazana ba butu esilaka te na semaine salango une semaine mobimba soko mozaka muta passa ba bouton na ba tâche pour mone ko salisa na kozwa sukali oza sukali nanga na kotiata lutu moko wana oza sugar oza brown ya chocolat oyo kosela tana ya pembe mais de préférence ebongaka na oyo bomoni yango nde na tie sukali na ngai akitisi kuna tango na tie na poti nazo potango il faut ezala kilo penza esangana bomoni nazo potango suka okosala blanc d'œuf na sukalo ochango na elongi eza pona ba buto okochango pe na libumu basi ba otuko bota ata mutu normal okochango pe na libumu mais ezaka col poko kango ifoka na papier na pembe olelo tozaka likamba maki na sukali ndenga kosisa ba bouton ndenge pe etelisaka pe bozomona ngo boetisaka naturellement yo muto ozana ba bouton eza pe pona soin de visage eza pona bato ba bouton pe eza soin de visage pas mutu nyonso ezala ngai muto asenga ba bouton okosala ngo soin de visage yo muto asenga ba bouton okosala ngo soin de visage pendant semaine na une semaine okosala ata 2 fois c'est tout hein mais muto ba bouton makasa okosala ngo une semaine bomba nde ba bouton la ekobimba ekosila ende atiki asali afana bandango baya mwasi miko babiko sokola maboko na sokoli maboko savon na nga elongi yango oyo to tient na zana ba bouton na savon na nga elongi yango oyo to tient na zo sape soin de visage maboko na zo profiter na nga savon na nga elongi yango oyo savon nzo tote bomoni na tina loboko na ngai savon yango wana ya elongi na longola kitambala que ça va dans l'illumination. Oh, qui comme ça avant ça soin de visage. Par contre, ça va elongio yo. Ata 10 minutes avant douche pour eza émission de nazo salango fal nango de ko sokole ko pakola. Blanc d'œuf na sukalo. Oh, nazo la sabino kaka ti kotoyo ti na maboko. Oki ko sala. Tant na sisi bona sokone awa eza émission. Oko fa o temps onike longina o bi ko sango na gante. Fongola maya moche. O sokole longi pour na chasse comme blanc d'œuf na sokoli elongi na ngai na zwi oyo ga na ngai ya mwasi tango ozosala na ga konika boyete kofrote boyete faut saka maleme tata kosokola ta esi maleme na lembe na elongi po sokonika yango baby sa teinture na ko baby se longi na elongi na biso ezaka elongi bilongi na biso na elongi ezaka très fragile po tango zoni ko baby sa loposo na na sokolo elongi na nga bomoni yango bien yango wana na zisiko blanc d'œuf na sansi na sukali yango wana osali boy opakoli yango
entre temps ezaka pona bato ba butote ezata yo muta normal kobosa naka kochaka na saute pona ba ride okomona mwana mwasi azana jeune fille awa koma lokola koko awa evima na se po ayeba kosala soin na ngote na zili susuma sukali nanga na che mo koleksango tina kingo na ngai omoni na leksango tina kingo na matoi tina maboko na ngai etelisaka pe munoko mo bato mosusu bazaka munoko noir makasi ntango ozosala soin oyo pakola kongo tina bungono eza yango mabetu pakolu soki mpe kolinga kopakola ti koto oyo nzoto mobimba avo sokola kaka yo baya mwasi omwenge na pakoli blanc d'œuf oyo blanc d'œuf mélangé avec sukali po kopota makasi awa sikoyo nakofana nango 30 minutes soki na butu nakola nango ti na butu na ntongo na sokoli ndenge eza émission napesi nakofana nango 30 minutes na pakoli blanc d'œuf nango ekokauka bien sûr sukali ekanga mpe nelongi il faut kosupporter talaka koto il faut kopakolaka ekota na misu te mais pakolaka yango koto oyo koto nyonso soko osilisi 30 minutes ekoki okoti ofongoli otiede na yo oyo eza émission mokola na ndenge nazoloba osokoli elongi nazwi savon na ngai ya elongi to yo soko na savon ya douche oswi tosali nete esali 30 minutes kondika makasi te ya mwasi ekosala mosala yango oyo napakoli savon nazosuka sikolo na otiede na ngai eza émission papa ntango elekaka mwaza mato ya kolanda alamu nasokoli tina maboko na ngai esika napakolaki na kingo na ngai nalekisi esika napakolaki nasokolo elongi nazwi esui na nga bongo nde nazopangusa nazonika te nelongi fo osaka bikefu nazwi sikola kingo na nga malembe esika napakolaki maki na ngai ntango nasilisi elongi na nga yango wana nasokoli okoka mpenza elongi kitoko na tongo soki eza na tongo to butu neti nga na tongo boye napakolaka na kozwa ata mafuta ya aloe vera oyo organique oyo mafuta na ngai ya jour na butu mpo kozwa mafuta no pakolaka na butu mpo ezaka mafuta ya jour na ya butu nazwi glycérine ya babebe oyo eza très important pakola bokoma matama yokola ya bebe nazwi nasangisi yango nasangisaki yango na aloe vera na ngai oyo ya organique ya l'huile niki yango ezwi moto na maboko apakoli mafuta yango apakoli mafuta na nga tina osali ete ozomanse ata soki ozalaki na nzoto pasi ozomanse opakoli yango ntina maboko baya mwasi bolanda ya Ariete Masudi eza kitoko ntango nakoma mafuta na ngai ekauki bien elongi nde nakozwa siko poudre na ngai soki opakolaka fond de te menga napakola poudre pembe opakoli nakobosa na bebo na nga te nakozwa Vicks oil nalinga yango mingi na monoko ata vaseline esili journée mpe elekeli yo eza na bino mama Ariete Kilumbu Shembo TV. Ok, mbote bandeko na bino natiki bino oza mato ya kolanda alanda ozomase mpe ezopako tina maboko likambo na silisi blanc d'œuf ya kosangisa na sukali mpona soin de visage mpona bato bazala buto makasi salela soko kolinga na tongo kaka yo soko oza moto babuto makasi sela yango na butu lala nango okomona okozwa résultat sala yango sito bato babuto makasi sela yango na bibo sala yango une semaine bokomona bokozwa solution ba mariette mpe kotelisa bino yango babi biloko na biso ya bio ezosala oyo eza antiseptique te apakolaka banini jamais kaka babiloko oyo. Ok, see you, bye. Bokota kota bo mi abonné pour maman Henriette Kilumbu Shembo. Masole za kitoko, masole za wa. Ya boyo sa kokota boza motema mabe.
koto eba makambo ba congolaise.